bisotu la fondation Kalika Kwama bisotu Alamanda la fondation Kalika Kwama. Souci na ezali bana ya territoire ya Mbanzangungu pe ya province ya Congo Central Mobimba bazala nzoto kolongono président Kalika Kwama Kiakiziki elongo na fondation na Mobimba na mokolo lundi 31 octobre 2022 coordination provinciale oyo ekambamaka epai ya Alain Lutete bayambaki bakisi oyo eutaki epai ya ye moko président Kalika Kwama mpona kokabola na bacentre de santé ya territoire ya Mbanzangungu. Fondation Kalika Kwama Papa Kalika Kwama, je serve par la ta place. Mardi 2 novembre 2022, babandaki na hôpital général de référence ya Ntonankulu bayaki kokutana na staff Mobimba oyo ekamamaka epai ya médecin directeur Mayuvulwanga Marius Agetoni, Elodie Masengo directrice ya nursing pe na présence ya Salomon Mudekoko a représenté ki société civile pe ba notable. Remise officielle esalemaki pe médecin directeur ya Ntonankulu asepeli na oyo fondation Kali esali. Esengoza ya makasi pona kotala fondation Kali ya Kwama Bali bosote ayi pa na l'hôpital. La fois passée au service pour désengorger morgue pour kunda ba indigent. Lelo ayi ko kanisela ba oya bomoyi. Po bako balobaka zika wa foi zika wa moyi. Ici ba kunda oya foi sikoyo ba na oya bomoyi. To moni mama tela to moni banani isa isi biso po matele pa na biso wa ezakelo ko mo ya mutuya. Salomon Mudekoko représentant la société civile pe ba notable a sepeli po ete fondation Kalika Kwama Kiakiziki etali côté à santé po ete soki moto azanzo to kolongono te akosala eloko te. L'élan de cœur ne dépend pas de la quantité mais de cette volonté là qui donne quoi. Tant que mieux vaut peu que rien. Et pour nous c'est un signe d'encouragement parce que s'il le fait aujourd'hui, nous espérons qu'il va continuer à le faire et il fera encore plus même par rapport à l'avenir. Namaloba nae coordinateur provincial ya fondation Kalika Kwama Alain Lutete alobi ete action oyo eza liboso pe asuka te po ete fondation Kalika Kwama Kiakiziki bazoko sunga territoire ya Mbanzangungu pe province ya Congo Central Mobimba na ba domaine nyonso. Tous en plein construction et à ba école tous autres nga ba centre hospitalier mais on a pensé aussi que ba misus pe ba malade na niveau ya cité Ntonankulu. Na souci na ye président ya fondation Kalika Kwama Kiakiziki esika oyo ba maladi bazosomba kisi esengeli kolongola mwa monte ya moke po ete fondation ici a contribué. Kalika Kwama tolinga yo tolinga kakoyoka te yo kenye mosika na biso mawa. Na mwangonga mokende fondation Kalika Kwama Kiakiziki elongo na ba minganga bayaki kota la construction ya morgue ya sika oyo ezali kosalema na entreprise ya construction Congo Bâtir. Des médecins directeur Marius Mayuvulwanga atangaki ba kombo ya baye oyo deja batiaki mosolo na bango po ete esika oyo etongama. Tosengaki déjà ke bato ya baboni volonté ba kotia suma boko. Mutali boso ayaki ezaki papa Ndosifa. Ali biso 10 sacs ya ciment. Et kotaki awa. Toke na simanaye honorable santé Nzinga pe ayaki na 15 sacs ya ciment na enveloppe à $300 à pesaki biso et longo na ba jeune ya synergie des jeunes bango pe bayaki nzela mona na honorable biso 15 sacs ya ciment ya koyeba ete misala nyonso ezosalema na financement ya hôpital général de référence ya Ntonankulu kasi misala etelemi na ceinture po ete mosolo eza lisusu te yango baprofite na occasion oyo mpona kosenga na président Kalika Kwama asunga po ete misala ekontinue et profite na occasion mpona kosenga na président Kali ke azo maboko mpona mintu totelemi na niveau ceinture pour tout ce qui est malin, mais tout quand si moi bon tout sombi, si quoi on a besoin de bâtir des briques, des lignes ou des colonnes, tout ça là, tout ça construction, surtout ça la colonne ou tellement. Après donc il y a une étape il y a toiture, ils ont mabaya, ils ont mabende, ils ont la caillasse, ils ont la ciment, nous sommes on a posé un pour que tout ça musala. Ya koyeba ete esika oyo bazobakisa morgue eza ya 56 places na norme internationale tango bakosangisa na oyo kala espace ekokoma munene débordement oyo ezalaki na kala ekozala lisusu te. Nde coordinateur territorial ya fondation Kalika Kwama bienvenue banfumu atalisi souci oyo président Kalika Kwama azana ngo pona province ya Congo Central pe Mbanzangungu Mobimba. Au vu d'abord ya élan du cœur oyo Kalika Kwama Kiakiziki azalaka nango souci à comporter Mbanzangungu
Parce que c'est parmi les jeunes, des rares jeunes fils, il y a l'idée, il y a Mbanzangu, ko kanisa kelo kwana ko zonga na mabele ya koko na ya tata na ye ko sala makambo malamu. Likambo ya kosunga territoire ya Mbanzangu etali moto moko kaka te esengeli moto nyonso atia maboko na ye na poche. Wana maloba ya représentant ya société civile pe wa notable nyonso Salomon Mudekoko. Bambuta ba ovo quel qu'en soit nzenzo wa wiki nyanzi katina dotiko mulanda ngiombola. Cela veut dire quoi? Que nous sommes des Ngungwa avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos faiblesses, avec nos côtés forts. On l'a dit ici, c'est ce qui fait la force d'un peuple. Vous avez un problème, on a un ndambu, on a un ndambu, on a un ndambu. Au lieu de pas mutumoko, au moins que quand plusieurs personnes bazoya et à les charges. Na mwangonga moke équipe ya fondation Kaliki Akoma Kiziki baeki na quartier révolution cellule ya Kumbi na centre de santé de référence ya Kumbi oyo babenga Kamavuzi et pa yopi bayambama ki et pa ya Daniel Ntingi médecin directeur azalaki surpris pe asepela ki makasi na oyo fondation Kaliki Akoma Kiziki ba pesa ki bango bazwa ki ba kisi ya première nécessité pe ba matelas. Alors ce matin nous avons eu une surprise vraiment agréable de la fondation Kaliki Akoma qui est venu à notre porte, nous apporter des dons de médicaments, de matelas appropriés pour l'hospitalisation des malades. Alors nous sommes vraiment émerveillés, cela nous va droit au cœur. Et comme je le disais là, c'est venu au bon moment, puisque nous sommes là avec un peloton de malades, parfois qui manquent même de lits ou de matelas, et qui sont par terre. Alors ce don est arrivé au bon moment. Ce que nous vont demander, je crois Dieu va encore bénir davantage, afin que ça ne soit pas la dernière, action auprès de notre Écriture. Alors, je peux finir en disant, dans la Bible, il y a quelque part, c'est écrit que quiconque donnera un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, c'est à moi qui l'a fait. Alors, nous avons reçu plus qu'un verre d'eau froide. Alors c'est là que Dieu vous bénisse richement. Merci. Souci à kosala ebele ezali kasi basengi na population batia bango maboko po ete batambola elongo wana ezali maloba ya coordinateur provincial ya fondation Kaliki Akoma Kiziki Alain Lutete. Le plus important ezali geste. Toza na volonté ya kosala quelque chose de grand, mais par rapport à ba moyen na biso oyo bakozwa mibale bazui ba bazwa misatu bazui pe bakozwa moko bazui mais ba médicament wana ba fusion wana ekosunga pe plusieurs personnes. Batambolaki na cité ya Mbanzangu bakomaki kino na centre de santé de référence et maternité de la cité ya Mbanzangu et pa yopi bayambamaki et pa médecin chef de staff Nzau Kembi Denise ayambaki équipe ya fondation Kaliki Akoma Kiziki asepelaki makasi ndenge bakanisi bango. Nous vous remercions vraiment sincèrement au nom de l'institution, du médecin directeur qui est absent. Vraiment, merci beaucoup. Souci encadrement, fondation Kaliki Akoma Nde na mwangonga moke bazwaki nzela ya 52 km kino kokoma na secteur ya Gombe Matadi bakomaki na centre de santé de référence ya Gombe Matadi bayamamaki epe docteur Arma Kiantsumba médecin chef de staff na absence ya Alain Pindi médecin directeur nde apesaki merci na kombo ya ba membre nyonso oyo bazalaki présent pe absent na oyo fondation Kaliki Akoma Kiziki esali na kati ya centre na bango. Kaliki Akoma, ça c'est pas pour la première fois, ça c'est la énième fois déjà que je vais passer par ici. La première fois c'était pour aider socialement les malades. Il y a eu quelques factures qui ont été même payées par la fondation. Aujourd'hui encore vous avez pensé à nous et vous avez amené ce qui était disponible pour aider aussi toujours la communauté. L'hôpital est tellement ravi et reconnaissant de ces gestes que vous venez de poser. Beaucoup n'ont même pas pensé, mais vous au moins. Je vous dirais ceci, prenez ces médicaments-là. Tu vois les produits là? Tu vois ces produits ici? Ça va aider quelqu'un qui est là-bas, un brûlé. Ça dit que vous avez pensé. Et cet enfant ne va pas payer, il ne va pas acheter. Donc nous remercions Kali qu'il continue à faire de bons gestes. Dieu seul sait. L'avenir nous donnera toujours raison. Je sais que la communauté de Gombe Matadi va en bénéficier. Nous vous disons merci beaucoup. Président de l'Union des comités de développement de santé à Gombe Matadi, Iko Dezan Mokuse, a sepeli na accompagnement au Fondation Kaliki Akoma Kiziki, surtout na likambo etali santé. Tusonga mbandu ya ntete
ya Ngombe Matadi. Magatama mingi mena. Megata d'entité Tagona, Tasonga Mbandu entité Ngombe Matadi. Surtout notre zone de santé de Ngombe Matadi. Il y a tout l'ombele, Beto Bankango, tout ça zitsa bima biba kutu veni. Lokola Azana Moussala na kati ya secteur ya Ngombe Matadi, administrateur du territoire assistant en charge ya économie, finance et développement, Didier Timba Mabeka ayaki présent à sepeli na oyo fondation Kaliki ya koma Kiziki basali pe asengi na baemi susu balanda lokolo po ete ezali malamu mingi. Bayebaka bandeko malamu na tango pasi. Et na fondation Kali na koloba toujours à continuer kobunda, parce que tu vis ba condition nini ba tozo vivre na maladie ba mbeto ezat meza mnate ba kisi ezat mnate tango fondation Kali asali geste abandi na Mbanzangungu a Yesu na Ngombe Matadi et na Mbanzangungu atambola na ba hôpitaux na ba centre lelo Ngombe Matadi compte territoire tolobi merci beaucoup et na oyo fondation Kali zo sala. Et je crois qu'il a continué comme ça dans Nengwana. Nenga zoko sunga. Soki yazomona kazo sala mike, ya mikete, ya minene. Yakwebete bakisi misusu esi ekendaki na village ya Gomedima, groupement Kinkuzu, ekendaki na maboko ya coordinateur ya 3 secteurs, Timanti Ngombe Matadi Pelunza, Kimosi Kiziki Gaston. Bisotu. La fondation Kaliki ya Kwama. Na mokola jeudi 3 novembre 2022 bazalaki na Mbanzangoyo na Ntimanti, fondation Kaliki ya Kwama Kiziki bazalaki briske na matanga oyo ezalaki epai bandeko ya batolaniste po ete bakufelaki évangéliste national Jean-Pierre Kinfuidi azalaki na milulu ya le 6 août 2022 oyo fondation Kaliki ya Kwama Kiziki bayaki kopesa basaki ya ciment comme contribution na bango na temple oyo kotongama na mikolo oyo ezali koya esalaki pasi makasi. Coordinateur provincial Alain Lutete ayaki kokuta na Fumwa Mbanza na absence ya chef spirituel na bango Papa Thomas apesaki contribution na kombo ya président Kaliki ya Kwama Kiziki. Kaliki ya Kwama tolinga yo tolinga kakoyo kati yo kenye mosika na biso na secteur ya Ntimanti bandeko ya fondation Kaliki ya Kwama Kiziki bapesaki bakisi pe matla na maboko ya Agenzuzi ayambaki yango na maboko ya kufungwama pe apesaki merci na kombo ya bakonzi ya hôpital oyo bazalaki absent. Vambela mingi na ye fondation ya papa Kaliki ya Kwama ye papa chef de secteur ye ba papa notable ye ba collaborateur tuna yao kintwa divava tuna dia ka ye bima byo busy di kutusa rendre visite de matela ye na vovo ye bilongo bilutamona busy di kutuana mpasimana mutombo la zunga kieto buna katulendi kondwa kulugana merciko po volonté yina kayena kwa muntu wa kuluko Koki Ebno notable ya Ntimanti asepeli makasi na oyo fondation Kaliki ya Kwama Kiziki ezo sala na kati ya secteur na bango po ete oyo esalami eza ya liboso te bazomona kaka. Surtout mono ngitavovanye na premier notable ya Gatadi tutondele beni mkutakani yayi katulekele dio kukati tata nzambi yalivovoka kwa yidi deti kokuteka unomono kidiako ula tumwini bampangi bakutuluakidi fondation tata Kaliki ya Kwama utuluakidi kukulupita alutwena wizidi mukuza kutuvangila luzolo kavena diambuko lusaku munuka kwa tata nzambi. Richard Kiankayulu, chef de secteur ya Ntimanti, epa na esi andimi fondation Kaliki ya Kwama po ete bazotonga ba école, ba action sociale na oyo lisusu basali ba continuer kaka na lokolo oyo. Ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici. Je crois que ce n'est pas du nouveau, mais c'est une coïncidence qui a fait que aujourd'hui encore qu'ils puissent penser à nous, parce que c'est la communauté que nous sommes en train de lutter pour aider. Awande coordination provinciale de la fondation Kaliki ya Kwama Kiziki oyo kamamaka epai ya Alain Lutete atalisi bit pelikanisi oyo ya président Kaliki ya Kwama Kiziki ezalaki ya kopesa bakisi na ba secteur ya territoire ya Mbanzangungu. Topesi bakisi te po yo kende kozwa traitement ofele non te bakisi yaki ngana ye kozwa traitement ofele non topesi bakisi pour que au moins bango batu bazui yango baye bandenge nini baoki kosala réduction donc c'est-à-dire ici ko ngo somba kisi il y a 2500 francs
mais tant au koya na hôpital tant mususu batekeli yango na 1000 ou 1500 francs congolais pour bango bazwa kango ofele. Et pour na ba matela la même chose. Volonté ya président Kaliki Akwama Kizik eza été mutu nyonso akolekela na li na matela oyo soki matela ezali donc disons li ezali 5000 par jour aya kokuta ke ekiti ata na 3500 4000 par jour eza toujours aide. Na après-midi fondation Kaliki Akwama Kizik bakomaki na village Nyana groupement Nyonga na kati ya secteur ya Ntimanti bayambamaki epe chef coutumier ya Piza Kiswaswa nde coordonnateur provincial Alain Lutete atalisaki vision pe souci oyo fondation Kaliki Akwama Kizik eza na yango pona territoire mobimba ya Mbanza-Ngungu bayokaki bazwaki ngonga ya kosolola mpanzi batalisaki bapasi oyo eza ya motuya po ete village pe groupement na bango mobimba ya Nyonga ekende liboso mpasi za beto ebuzenila mambo matatu mena yetu tukanga mpasi tulaboro 1 école ya mbote ina kansi banka ngalo 2 soit la visite à 0 mètre soit kota mon katika dispensaire soit mon aki dispensaire de doketi boy yeni 3 assainissement mama tadidi maza la vie l'eau c'est la vie. Nakoyoka nyonso oyo balobaki équipe ya fondation Kaliki Akwama Kizik bayaki kota la centre de santé na bango eta ezali epesaki pasi makasi pe bayaki na epenyanga epai wapi bâtiment ezali malamu kasi problème ya crepsage ba fenêtre pe ba porte eza malamu te likambo ya ba banku tukoloba te bana bavanda kalolenge elongo bani te nde coordonnateur provincial Alain Lutete na kombo ya président Kaliki Akwama afungolaki déjà ba porte ya misala mampu ya Lutona de Jacques notable Moko secrétaire ya comité ya ba parents na oyo nyonso coordination provinciale ya fondation Kaliki Akwama Kizik baye bamoni pe bafungoli misala vraiment asepeli makasi na kombo ya ba notable nyonso ngena yekiesi kya bidi lweki mumbanza ya beto tuvuendi luwole mo makele yeno tuwole mo makele yeto vraiment tuna yekiesi kya bidi na bozongi na nzela bayaki na centre de santé de référence ya Ntimanti epai wapi bakutaki jeune fille moko ya village Konga azwaki déjà ba traitement na ye kasi papa na ye aleli likambo ya mosolo nde coordination ya fondation esalaki nyonso po ete babima libanda bazonga na ndaku esepelisaki papa na ye makasi mwana bazokisaki 3 kaya makila vraiment ndenge na moni fondation ya papa Kaliki Akwama vraiment bayeko sunga ngai na mbongo ya frère ya hôpital vraiment je vous remercie. Platini Bavudi Daniel elenge mobali oyo avani na Mbanza-Ngungu na kati ya secteur ya Ntimanti awelelaki ye na muninga na ye ke ayibi lipapa kasi bakendaki kofunda ye pa ya basoda babetaki ye vraiment makasi kasi lipapa yango emonanaki epa ya moto mosusu déjà azwaki ba eboto kasi azalaki na pasi makasi na kati ya centre de santé de référence ya Ntimanti nde bandeko ya fondation Kaliki Akwama Kizik bafutelaki ye facture pe bamemaki ye pona likambo ya radio na hôpital général de référence ya Gombe Matadi nde papa na ye asepelaki makasi na oyo nyonso président Kaliki Akwama Kizik asali pona libota na ye nyangalele fondation Akwama sadisi mwana omono futi limbongo kuna Ntimanti nati si mwana uzikota radio ku Gombe Matadi nyena ikesi kya kingi musaru kyo kwa nsadidi kuna bankangu tata diodio tufuti kunsila ngolo utasadisa nkangu tosimbana tokende liboso moko aya na oya ye po ete territoire ya Mbanza-Ngungu pe province ya Congo central etongama wana ezali maloba ya fondation Kaliki Akwama Kizik bisotu bana Mbanza na fondation Kaliki Akwama fondation Kaliki Akwama yango eponi motote eponi motoni pe ekolote ozala muluba ozala mukongo